Merci Banamboka, merci Balandi. Il y a émission meilleure de la RDC. Vous êtes déterminé à Kokanda fraude à tous les niveaux. Après l'Iwayalo, indépendance ezalaki lisusu. Mwana musala na bino toujours toyebisaka bino ke tozali wana mpona koservir bino. Yango wana lutte contre la pauvreté et kozala une de nos premières priorités. ezolakisaki Kabila alingi te baélection esalama. S'il n'y a pas élection, Kabila doit partir. Soki le 23, élection ezali le 24, tosengi indépendance na biso. Kaka na masolo ndenge ezalaka toujours. Ezosala passe, toloba te. Vous servir, c'est notre devoir. Et surtout dire la vérité. Merci Banamboka, merci na Balandi ya émission meilleure de la RDC et surtout Balandi ya www.congolecolenews.net. Banamboka botu nangani. Esengo makasi ya biso kokutana na bino lisusu lelo parce que tokomi kobeta masolo ya mboka. Makambo ekomi elengi. Politique ebongi, masolo ya mboka ekomi elengi. Ndenge na yebisaka bino toujours ke molimo ya tata eza likolo na ngai etiaki nga mafuta ya kolobela babola ya kopesa bino ba information koyebisa mutu mabe ke etika mabe ko encourager malamu et surtout ko soutenir le meilleur. Voilà pourquoi makamongo ekokisami lelo. Na yebi ke ndenge na lobi wana mutu azana libanga ko bamanga wazana munduki akoluka ko betana. Oyo pe akosepela te akomona nga munguna na ye. Me boyeba ke nga na kozala kaka pona kosala musala o tata uchi kopesa nga po Yesu ye moko balingaki ko baka ye na libulu me mission na ye esilaki ye nanu te. Donc babwakaki ye te parce que mission na ye esilaki nanu te. Le meilleur de la RDC t'encourageaka ba meilleur to décourageaka mabe. Bana mboka tozobeta lisolo ya mwana mboka Joseph Kabila. Ndenge nazolo bana mitema bato komi koganga nini mususu balingi koloba nini yazalaka na tendance nini olingi naza tendance nini nazolo ba makambo eza réalité. C'est ça le meilleur. Nous soutenons le meilleur et nous décourageons le mal. C'est ça. Joseph Kabila tozo peta lisolo na ye mokolo ya lelo parce que bosili kolandelongo na biso ke a utiko to saba parole na ye le 8 ezalaki lobi bomoni ke a utiko bimisa dauphin lisolo ebeta maki akopesa to akopesa te. Voilà eloko moko ebendi biso makanisi to yeba na koloba. On est devant notre responsabilité, à chacun ses responsabilités. Makamunyos tozo sala na se ya moi. Makamunyos tozo loba na mboka. Makamunyos ba acte nyos tozo poser surtout pona mboka na biso mikoloyo. To yeba na kozala ba responsable. Ya maloba na biso to yeba kozala ba responsable ya makamunyos ko yiko koma na mboka. Mwana mboka Joseph Kabila amoni ki azala ki liboso ya ba responsabilité na ye. Nazozo anani extrait ya discours na ye. Je me dois de rappeler à ce sujet que ce ne sont ni des accusations gratuites et infondées, ni des pressions ou menaces inconsidérées, et encore moins de sanctions arbitraires et injustes qui nous détourneront de la voie que nous sommes pourtant tracée, nous-mêmes volontairement et librement. Le cap des troisièmes consultations électorales fixées en décembre prochain reste donc maintenu. Et notre engagement à respecter la Constitution demeure lui aussi non équivoque. Il s'agit pour nous d'abord d'honorer le sens de notre lutte, ce pourquoi nous nous sommes tant sacrifiés, avec tant d'autres compagnons.
tomber sur le champ d'honneur et à savoir redonner la parole longtemps confisquée à notre peuple et libérer ses énergies en vue de rebâtir un pays souverain et indépendant. Je réaffirme donc que désormais, les élections en République démocratique du Congo seront réellement une affaire de souveraineté et qu'elles seront en conséquence entièrement financées par l'État congolais. Loin de relever de la suffisance, encore moins de l'arrogance. Il s'agit plutôt d'une option politique responsable qui donne un sens à notre indépendance et à notre dignité nationale. Et à cet effet, j'en appelle à la vigilance et au patriotisme de la classe politique, toutes tendances confondues, afin que les prochaines élections ouvertes du reste à tous ceux qui en réunissent les conditions légales d'éligibilité soient un moment de célébration de la cohésion et de l'unité nationale. Que seul le Congo puisse sortir vainqueur de ces consultations afin que vive la paix, la stabilité, l'unité et le développement de notre pays. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés et sénateurs, distingués invités, mes chers compatriotes, si la traite négrière, la colonisation, les sécessions, les agressions et les multiples rébellions n'ont pas eu raison de lui, grâce à l'aide de Dieu et à la détermination de tous ses fils et filles, le Congo vivra à jamais comme nation libre et comme État souverain indépendant. Honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs, je vous remercie. D'autres voix contre et Joseph Kabila a tenu parole. Ouais, je pense qu'il a dit quelque chose de bien parce qu'il a dit qu'il va respecter la constitution, c'est tout. Maxi Bana Mboka Bolandi. Awa alobaki que je vais respecter la constitution. Bien que bato ebele ba comprendre kite que abanda ko lobaki akoto sango na ndenge nini. Nde toyoka ki malobelo ba makebele akopesa to akopesa te. Il est dictateur, il est ceci cela. Lelo makelele sili. Parce que doit faire bien. C'est pour dire que tu sali un pas. Ndenge to banda ko loba toujours. Joseph Alpes qui déjà fait vers a prioriser qui déjà la loi sur l'ancien chef de l'État, statut ancien chef de l'État na mboka na biso. Et makambo to solo ba yango po mutu nyonso ayeba na ko comprendre. Po tangu to lobaka batu mususu ba yaka ko comprendre na sima ndenge to lobaka congolais azalaka na petite ya ko yaka comprendre makambo na retour na ale ba yoka kabiente. Soki mutu azolo ba likambo ifo nanu ko zwa tan ya ko yoka elingi ko loba nini. Ezaka kate ke soki yo kritikaka soki yo lingaka te mbala moko po ndenge ozawana komi komituna azalaka na tendance nto yeba kate nani aza sima na yo lingi nani azala sima na ngato yo lingi na azala tendance
Je suis congolais, je parle en faveur de mon pays et je parle en faveur ya bana mboka nyonso ya mokili mobima. Congo eza mboka na biso. Ndenge mona mboka zwaki bokonzi. Eloko ebendi biso makanisi ezake. Il est le seul président nulle part dans le monde likambo ne salimate. Oya sepela ki kosangisa batu nyonso esika moko. Ko vivre la température, il y a un président avec ba vice molongo simanaye. Ko kinde na mapono. Ko salisa ya liboso. Ko zonga ya mibali. Après, mandat na esili aponi mutu mususu ayeba na koleka. C'est déjà ça. Ce qui n'est pas fait à tout le monde. Par rapport ya makambo eloba maki. Par rapport ya batu makambo batu babanda kanisa. Par rapport ya oeleki na Afrique na baita mususu na baita voisin oyo toza na bango. Boyebi ke mais mon mboka Joseph Kabila a réunifié quand même mboka, a sangisaki batu, a salisi maponomi a saleli tanaye. Les lois proposées bino mutu mususu. Toyeba na kopesa mutu honneur kaka soki akufite. Toyeba na ko reconnaître malamu ya mutu kaka soki parce que lobito salaki na Mobutu. Mobutu banda ko ben finga Mobutu mais lelo mutu nyonso akomi ko kanisa Mobutu azalaki. De même que Tshisekedi azalaki, c'est ça, nous avons des valeurs dans la République démocratique du Congo où il sengeli na biso ko batela. Ko défendre o alobaka trop. Donc to komi ko comprendre yete, to comprendre ndenge ni so mutu asali ka malamu to lobaka vérité ki asali malamu. Tala ndenge azwaki mboka na biso pepi sika komisi yango. Azokota na histoire. Il y a pas ancien président. Azokota na histoire ya batu ba favoriser démocratie na mboka na biso. Azokota na histoire ya batu ba sali ke mouvement ya élection ekota. To sala ba élection na mboka oyo depuis to kola te. Élection ya liboso bien que ekozalaka ezalaka kaka contester na batu nyonso mais élection o esalemi na ba norme quand même moi ndambo ya ba élection eza élection organisée par mon mboka Joseph Kabila. Exercice wana nde toza nango posa. Et surtout na ba jeune démocratie oyo ke batu bandimaka na kati. Oyo ke batu bazalaka mutu nyonso azana na posa kaka ya koza. Mais quand même mon mboka Joseph Kabila a prouvé de quoi il est capable. Azo mérité ba fleur, ba honneur ya mutu nyonso. Azo mérité que respect. Parce que a se dépassé. Alongwe na kati ya fou. Atali bokonzité mais amoni mboka. C'est ça une leçon ya kopesa na mutu nyonso oye azatu ya kozwa responsabilité ya chose publique. Ayeba na koyeba ke je suis là pour un moment. Et je vais militer en faveur de cette nation, en faveur de notre patrie. Et c'est ce qui nous intéresse. Le reste là est à l'ibisodé. Un pas. Alors, to cause là. Tout le monde a passation et pouvoir. Étape moko très critique où ils ont la participation ya mutu nyonso pe conscience ya mutu nyonso banda na jeunesse ba vie mutu nyonso aza responsable ya ba acte o aza na kati ya opposer na kati ya mboka na biso. Tozo luka tokende liboso tokoki kolinga pe tozonga nsima te. C'est pourquoi nazo benda matoi na n'importe qui mutu nyonso mwana to mukolo masipto mobali ya libanda to ya kati yo vivaka libanda ya mboka biso to vivaka ba réalité ya kati ya mboka. Yeba na koyeba ke makambo nyonso bolobaka acte nyonso bopozaka. Histoire eko rattraper un jour. Histoire eko rattraper biso un jour. Même nga journaliste. Ata bandegna baninga musuba journaliste. Tozalaka ba flatteur de. Il faut koloba une chose na sens nango normal. Kota la vérité en face. Koyeba na koloba. Pondenge na zoloba boye mutu mususu akoyo koloba non, je ne sais pas, je ne comprends pas. Ba français belé. Il est de quelle tendance? Vous voulez que je sois de quelle tendance?
je suis congolais. Et je fais mon travail. Je fais l'observation. J'ai compris qu'il y a quelque chose qui a quand même marché par rapport. Je ne suis pas sentimentaliste. Pour n'aller na kokota na ba polémique non. Nous avons vu les critères où ils ont pu faire facture na ba meilleur. Pour toyer na kopesa yango komona ki azwaki pouvoir na tango oyo ba rébellion ezalaki par-ci par-là abendi batu nyonso na sangisi bango esika moko. Quelle que soit difficulté babundi na mboka bafuti mwa banyongo ya libanda. Abongisi maponami ata na ndenge bongisamaki bato basepela bao basepelite parce que ezalaka bongo na bisika nyonso bato bawelaka pouvoir. Asaleli mandat na ye alobi na kotosa constitution. L'homme de parole aye kotosa constitution. Lelo abimisi dauphin. Il a prouvé de quoi aza capable ya se dépasser pe ko sala makambo nyonso. Lobi boko mona fandi na Sénat. Passation du pouvoir. Congo na biso côté na histoire. Ya keto tikale na chef d'État, ancien chef d'État. Oya memaki mboka na biso na boya komisi ye boy. C'est ça le temps oyo batu bakomaka bayeba na kokoma. C'est ça le temps oyo tozo benda batu oyo baza ba savant bayeba na kotia ye na liste. Mutu batongelaka ye monima kaso akufite. Mutu musu batongelaka ye monima azana no vivant. Azomi mona ndenga zoleka. Hein? C'est ça, il faut savoir reconnaître cela. Meilleur de la RDC. Meilleur de la RDC et le kakaba problème. Parce que biso toponaka bilongité toponaka tendance te. Biso tozomi tala donc nous se focalisons que sur le bien. Ce qui mutu asali malamu tolobi. Aliaka tendenge na zolo baboy. Natikala kukutana na bango te nakotaka mopanzi na bango te. Mais seulement que j'ai remarqué qu'il y a une chose vraie. Aux vies et aux yeux de tout le monde. Je ne suis pas opposant. Je ne suis pas Niki. Je ne fais que faire l'observation de ce qui se passe. J'ai compris que par rapport, quel que soit ma cambouignos, mutu nyonso azalaka na ba côté faible na ye, mutu pe azalaka na ba côté fort na ye. Mais ba côté fort nde yango to yebisi bino parce que nous sommes là pour les meilleurs et non pour les mal. Nous ne pouvons pas vendre pays na biso bien kozwa image ya mboka na biso ezalaka ya bato moko mito na bango esalaka te makambo etambolaka te. Non, il faut koyeba ke makambo mosusu etambolaka ezana bato mito esalaka. C'est pourquoi il faut tous à la bas responsable ya ba acte ya ba propos tozana kati ya koteni toyeba na koyeba ke tozo tonga to tozo buka. Acte nazo posé eza pona kokende liboso to eza pona kokende liboso te. Nde ozomona lelo mutozi par ya responsabilité. Papa mukolo lokola yo ozo finga batu publiquement. Ozo bimisa bifinga. Éducation ni ozo pesa na bana. Babenga kayo son excellence. Est-ce que ba acte na lo lengo zalaka? Est-ce que ezalaka penza excellent? Ozo mérité ko zala excellent. Babenga kayo honorable. Nini to monati, nini to yokate na matoi. Toloba te, po to kotambola na elongi na yo. Yo mitozo luka wo changer makambo. Ozolo ba ngai. Ngande ya sala kama be ya ngai fona sala kaka mala. Est-ce que comportement na yo lo lenge yo zo former batuana ndenge basale la kama kama. Ezola kisa image ya mala. Pongo toloba te. Je dis cela en connaissance des causes. Nazalaka na temps ya ko fréquenter, nazalaka na temps ya ko tala batu nyonso, nazalaka na temps ya ko sala observation, ya mokambo nyonso ezoleka na mboka na biso. Je sais qui est qui. Nazoloba yango. Nayebi ke okosepela te me na lobi. Ndenge nazoloba wana batu babongisaki mabanga ya kobamba bazali. Batu bakotiela nga bakale na banzela bazali. Batu bakoluka kofe siko soki osali mabeli kolona okozwani. Nous devons reconnaître le valeur. C'est ça ce qui nous intéresse. Nous sommes là que pour le meilleur. Lobi tokolo bela likambo ya moko mo lobi kuna pe tolo beli likambo mutu mususu. Soki mutu asali malamu, il faut qu'on reconnaître yango. Coup de chapeau na mwana mboka Joseph Kabila Kabange. Ozana sens ya responsabilité. Et puis, on comprendre que vous avez affaire
à une grande nation et vous avez affaire à l'histoire de votre pays. Olongwe na ba makeleli, okangi matoyi na batu. Olongwe na ba chantage. Bana mboka na zoyebisa bino ke mitiana no yomoko. Ata yo mutoza na kati ya opposition wana. Tolo banano lobi okomi kaka na ndenge makambo ezalaki. Tu ne peux pas t'incliner de cette façon-là. Mais quand même, l'homme sait dépasser. Abimiseli bino. Alobi ke moi je respecte. Je suis l'homme de parole. Toyo kayena no lisusu alobakini. Je sais pourquoi il y a une tension dans la salle, cette petite tension. Vous voulez bien savoir pourquoi? C'est précisément parce qu'il y a dans cette salle ceux qui pensent qu'aujourd'hui, coûte que coûte impérativement, quelque part dans mon discours, je dois dire, mesdames et messieurs, comprenez mon émotion. Et je ne vous dirai pas, mesdames et messieurs, comprenez mon émotion, mais ça sent plutôt, mesdames et messieurs, comprenez ma passion pour le Congo. Aujourd'hui, la paix, la stabilité politique et économique qui règne sur le territoire national, fruit du dur labeur et des énormes sacrifices consentis, nuit et jour, avec le soutien de toutes les institutions de la République, afin que l'héritage nous légué par nos aïeux se consolide et vive à jamais. Sur le ruine hérité de la Deuxième République, des agressions et des rébellions successives qui, depuis 1998, avaient dangereusement menacé l'intégrité territoriale de notre grand et beau pays, désarticulé ses structures politiques et socio-économiques et plongé notre peuple dans une misère indescriptible. Nous avons réussi, à la conjugaison des efforts de tous, à faire émerger un État moderne, uni, démocratique et en pleine croissance économique. Qui aurait cru que la République démocratique du Congo, qui était devenue la risée du monde, dont on ne parlait plus qu'au passé, parce que quasi inexistante dans le concert des nations, et qui était vouée en tant qu'État à une disparition programmée et certaine, pouvait, grâce aux efforts conjugués ensemble, rebondir sur la scène internationale au point d'être aujourd'hui, au plan géostratégique et économique, le centre de toutes les convoitises, des intrigues diplomatiques, voire même de complots sordides. Mes chers compatriotes, je voudrais saluer ici
la ténacité et la détermination avec lesquelles vous avez choisi de m'accompagner pendant toute cette période particulièrement difficile de l'histoire de notre pays, où en dépit d'une adversité tout aussi soutenue, nous avons œuvré et continuons à œuvrer ensemble pour réaffirmer haut et fort notre indépendance, notre souveraineté et notre vouloir vivre collectif. Dire non à la balkanisation de notre pays et à l'ingérence sous toutes ses formes. En dépit de nos différences d'opinion politique et de notre diversité ethnique, dont déjouant les calculs de nos adversaires, nous avons plutôt fait un serment sans pareil de l'unité nationale. Ensemble, nous avons réunifié notre pays, hier divisé, mis en place les institutions transitoires inclusives, permis à doter notre pays par référendum d'une constitution et instaurer la démocratie en organisant en 2006 les premières élections pluralistes véritablement libres, démocratiques et transparentes de notre histoire. Avec le même élan et la même détermination, j'ai également consacré avec votre concours actif l'essentiel de mon énergie, 12 ans durant, à installer tous les dispositifs institutionnels posés par notre Constitution et à en assurer le fonctionnement régulier et harmonieux au niveau tant national, provincial que local, sans omettre les institutions d'appui à la démocratie. balobaka lobaka trop nde musala bopesaki biso yango wana bana mboka tokoyeba na kopesaka bino makambo ya boye. Mais l'acte de la RDC, c'est pour soutenir les biens et décourager les mal. Quand il y a des avancées, il faut toujours l'exposer à la portée de tout le monde. Aujourd'hui, c'était le tour de Joseph Kabila, le président de la République démocratique du Congo, qui a prouvé de quoi il est capable. Voilà, un homme parmi les hommes. C'est l'homme que nous vous présentons aujourd'hui. Le meilleur de la RDC, Joseph Kabila Kabangi. Bana mboka makambo na lobi lelo bokanga date oyo ata yo sepelite oko sepelaka un jour oko kanisaka un jour que tozwa chance ou bien tozwa mutu na mboka oyo ata o reconnaître ngo publiquement te oko ya ko reconnaître ngo na toilette mais au lienga na reconnaître yango na ndenge ya kobatama parce que je ne suis pas ya tendance moko opposant ni unité. Je suis au milieu du village. Je dois parler et dire la chose telle qu'elle est. Nakanisi nengi nazolo baboyi bakofinga nga mingi. Bokolo ba trop. Akominani alingi ko lakisa nini allié ou bien aza flatte. Tout cela, vous pouvez me traiter avec tous les mots. Mais je ne fais que dire la vérité parce que l'avenir est copé sabiso biyano. Hier, on était avec Lumumba, Kasavubu. À un moment donné, avec Mobutu. À un moment donné, avec Laurent Désiré Kabila. Lelo, c'est avec Joseph Kabila. Lobby, je ne sais pas qui je vais citer les noms. Donc, ça, la découverte est le monabino. Mais seulement que parmi Batunyo Sobalekiao, nous avons ça Congo chance. Si ce n'était pas que mon amboka Joseph Kabila a sali effort de l'eau, tozo kende na histoire ya mboka na biso. Et loko nazana ngone sengo yangwana. Ke muto amemi biso me tokomi kokota siko na mouvement ya histoire ya mboka na biso. Tomona ki tokomi pena ancien chef de l'État vivant. Asalisi mapona. Et loko salemana na mboka na biso te.
Voilà ici quand à niveau oyo bato bakoki komona na makambo tolongo na ba critique initi tolongo na lokoso yake mutu mususu te kaka ngana zwanga moko ya yebi kosala te kaka ngande mutu nazana makoki ya kosala. Non, nous devons nous contrôler nos langages, savoir que makambo uba langage na biso ba acte tous opposés et contribuaka na construction ya mboka na biso to ekendaka na destruction ya mboka. Tolo bananu kaka yo mutu ozalaki na esika ya mwana mboka Joseph Kabila oyoki kaka bazolo baki soki alongo toko boma ye toko sala boye ndenge bino bolo bakawana. Est-ce que yo nga ko céder ya siko osungi mboka to obomi yango toloba te osoki tolobi bokoloba komi mutu a tendance boye tokobeta lisusu lisolo oyo mbala ya sima. Je crois que lelo to banda kolobela na lisolo oyo eza vrai et uchi koleka, mais sinon que to yeba na koyeba que à chacun ses responsabilités devant l'histoire. Ngandengi na zolo baboy, je sais que un jour histoire est rattraper ngai. C'est pourquoi je parle en homme libre et conscient de ce que je parle, sans toutefois flatter mutu, sans toutefois ko chrétien mutu. Je dis les choses vraies, palpables, réelles, et qui fait partie seulement na intérêt ya mboka na biso. Bana mboka, le meilleur de la RDC nde musala na biso yango. Soki tolobi mabe boyebi, soki tolobi malamu boyebi, mais boyeba que chacun a ses responsabilités devant la nation. Histoire ezozela moko na moko. Na mutu nyonso azosala malamu to mabe nde ozomona ba lakisi eza na ba sujet belé to komanda ko développer na émission meilleure de la RDC na point de vue personnel. Tozo développer moko to komanda ko tangela bino na ba kombo ya bato bazosala mabe, ba professeur ya ba université. Bazali wana kaka pona mabe. Mutu azotanga classe pour raisonner kaka flou. Mutu moko ko kiko sunga mboka ikende liboso te. Tokoloba pona ba jeunesse. Oyo bazali ka pona ko sala mabe na meilleur de la RDC. Nous allons dévoiler makambo dele. Toko tanga ba kombo ya ba honorable na ba son excellence. Miteme komi ko beta bino boyeba déjà que masolo ezoya. Nani azo mérité ko sala homme d'état, nani azo mérité ko sala flatter azana. Toyebi bango nyos. Voilà meilleur de la RDC. Aujourd'hui, c'était le tour de Joseph Kabila Kabange qui a prouvé de quoi il est capable. Tozo zelaye na passation du pouvoir. Oyo ezali moment oyo mutu nyonso azozela. Mokili mobimba bazozela bayeba na komona ke Congo ekomi wapi. Mais seulement qu'il n'a pas la canaille parce que il tient à ses paroles. Hein? Il tient souvent à ses paroles, ce qui a le bien réalisé. Banamboka, nandenge ya mwana musala na bino toujours tokozalaka na bino pona kopesa bino biloko ya kitoko ya boye. Ata tokutani lelo te tokokutana kalobi. Yanga na suki wana. Tokutana mbalasi. Botikala malamu. Merci Banamboka, merci Balandi. Il y a émission meilleure de la RDC. Vous êtes déterminés à Kokanda fraude à tous les niveaux. Après l'Iwayalo, indépendance ezalaki lisusu. Mwana musala na bino toujours toyebisaka bino ke tozaliwa na pona ko servir. Yango wana lutte contre la pauvreté et kozala une de nos premières priorités. ezolakisa ke Kabila alingi te ba élection esalama. S'il n'y a pas élection, Kabila doit partir. Soki le 23, élection ezalité le 24, tosengi indépendance na biso. Kaka na masolo ndenge ezalaka toujours. Ezosala passe, toloba te. Vous servir, c'est notre devoir. Et surtout dire la vérité.